parce que nos cieux sont ténébreux et qu'ici on n'a pas la mer. Dans nos regards qu'on se perd. Alors, bonjour. Ndenge ka mama ni to lobaki. Bana bobenga ba mama pe bobenga ba papa. Émission na bino yo ebandi ensemble souvent mama Elia Nitu. Toujours comme d'habitude nous a toujours testé bobenga mama Elia Nitu. Nani nga osika pona seka pourquoi na so na retrouver bino. Na yebi etant bomoni. Tabo kota ka bo teka longa mama Elia Nitu. Bino bo sepeli nga pe na sepeli. Voilà pourquoi na sepela ça émission. Émission on a ça là encore pour ngati. Émission o été ya kanga moko pe. Mais émission on a ça là kango pona biso nyonso. Na lobaka bien que émission o ezaka pona ko éduquer bana na biso bazo kota na kati ya mabala. Ko pesa pe éducation na bato basa na kati ya mabala parce que on apprend tout le jour. Quand on est dans les mariages, on apprend tout le jour. Qui connaît tout à la on apprend tous les jours. Voilà pourquoi tout ça a une émission pour na bato ba meka ko se retrouver na makamuso baye bakate to obaye baka ça la ka bien. Lelo naza susu na songo makasi émission boyebi ka Mamelia Nitu asala ngo mingi emote asala ngo toujours na bato pona nini parce que Mamelia Nitu ya binyo sotuté. Voilà pourquoi abengisa ka bato baya to développer to partager na émission na biso pour le mariage tu auras toujours na sujet moko ko développer net lelo to na sujet ko développer mais avant to quand on sujet na ko présenter bino na invité na ngai lelo avant de présenter la série pour la CPL pour anyokolinga pour avoir répondre à l'invitation na bengi na biso bato bazulu ko bato baolela yo nazana ba prière mais na pesa me merci parce que azu quand même temps lelo à se libérer pour asanini aya kosunga bino nangai elongo na sengi na cameraman na biso ya lelo Diego Ngangwe te fils ya maman de na benga kae a braqué caméra na biso et pas invité na biso ya lelo ce ka la kisi bino ye après ngana tengi commune après il soit se présenter et pas na bino Diego Ngangwe te bomoni Nansi bato mususu ba moni ba comprendre ba bi mais tout mona déjà tout ce to yebie pour ba oba yebie maman Rosa Kiangata. Donc les gens comme maman Rosa Kiangata mais nako linga azunga mukela sima ayebisa bino azaka neka Rosa maza Kiangata te ben le ba pese valeur akomi Kiangata mais avant azaka ne Kiangata te avant azalaka na ye maman Rosa bonsoir maman Elia. Merci peli na pese merci ndongo pona nyoko linga po maman ngambuko ebi makambo ebele musala nzambe apesi biso donc na vraiment ki plonger pour toi na temps ba prière. On a 82 jours à prière, donc on a vraiment la minute. Merci pour nous, Kolinga. Pour répondre. Merci, Nengoye. Est-ce que vous se présentez vraiment après, nous avons Maman Rosa Kiangata. Se présenter moi, maintenant, pour Batouba Bayo, qui est Ozana. Bon, et bien, bon, mini Bayebinga. Les après, nous sommes sur le côté internet, peut-être Nicolo, Moningaïté. Naza, Maman Rosa, on va trouver ex-danseuse ya Wenge Musica. BCBG, 4x4, on va tous ensemble. Et les lots, on a comme Maman Bana, Naza femme mariée, pour vous dire que nous sommes à Kapla Salaka et nous sommes à Bolingo. Pourquoi? Parce que comme tu as changé d'identité à Moutou. Amen. Naramisi Bandeko Boyoki, Nenge Maman Rosa Alobi. Surtout ça émission où ezaka poto sunga na pona ba mabala na biso parce que ngala lobaka mokili salama bona mona ka plaisir on nzamba biso biso mokili ya kolingana poza mos na mobali po ye monzambe tango saki Adam amona que Adam zaki malamu tabi il n'est pas bon que l'homme soit seul aye ko selele mo panzi na ye oba bengi Eve po azwa soin ya Adam nzambe asali biso nenga abi que l'homme à notre image donc toza image ya nzambe. Pourquoi tous les images en Zambie, il faut tous la battre bolingo. Tous à bolingo, pensa babi qui pensa que bolingo, babi pensa que bolingo, donc format amour pensa. Tout ce qu'on a quand mission à biso, n'est pas sabino qui moi je parle du quotidien. Ma kamanga na lobana la na lamu qui était inventé en côté.
na lobaka makambo oyo bato bayebisanga tant bato bataka ba émission préparant pour le mariage batiraka toujours quelque chose na kati bayoki mamili ya nitu alobi nini ou par exemple nena bengisaka bomona mystère si atuleza ko équipier na ngane na bengake alobaki nini tant bato bayoka makambo wana ba musu ba bengi pe ba se plaindre ba pese ba plainte na ba bi ah mama nitu tala biso makambo oyo eza boye na kasi to salaka émission moko na mystère si tout c'est l'infidélité to solo la kangona ye azalaki mobali to solo ne pour infidélité a expliqué que pourquoi mais mi bali ba benga ba papa ba lobi non alobaki na ye mais tout ce qu'on a besoin toyoka na munoko ya mwasi voilà pourquoi les na bengi sebino mama Rosa Kiangata oyo azalaki na nous jeune azalaki danseuse alongwa danseuse lelo akoma évangéliste mama Rosa comme évangéliste lelo akoma évangéliste mama Rosa ba papa ba bengi nga mingi ba papa ba lobi mingi ba lobi ke bango soki basaki infidélité eutaka mingi na biso ba mama donc biso basi émission lelo en tout cas na osenga na à partir de 25 ans hein à partir de 25 ans moins de 25 ans bo ta l'émission te po na kasi lelo tokota moi masolo moi profondeur à masolo mingi en tout cas bano bana moins de 25 ans toutes les jeunes filles qui ont moins de 25 ans je vous demande de ne pas regarder cette émission c'est pour les gens qui à partir de 25 ans jusqu'au-delà mais moins de 25 ans s'il vous plaît ne regardez pas sauf si vous êtes marié si vous n'êtes pas marié ne regardez pas cette émission maman Rosa ba papa ba ki infidélité et utaka na biso ba kenda na infidélité à partir de biso ba maman il paraît que ba maman avant dans malamu te na ndako liba mingi ba maman ba respectera ba dit commandement ndako liba si je peux dire comme ça bon voilà ils va dire papa ba pesi rapport na bango ba pesi rapport na bango au monde li kamba ba les ali kamba nzambe ndi tonto bandela yo mo to lo bango sikoyo mais au lobby âge 25 ans mais ba on le dans ba musu pa ba 22 ba na mabala na lobby obana mabala te ba fiancé pe ba na nzela ba fiancé ba yoka ba singa za mutata bute te yo faut dire sur le mama parce que moi à 22 ans se préparer à kenali bala on a besoin apprendre parce que les premiers à quoi tant on a préparé te on va dégager les ça d'accord des gars au salama parce que moi n'a préparé un bon matin à côté na copain Angela a ebi que non nazo bala mais moi na wana dialogue na maman na et les cartes na si émission moto salaka première émission to salaka ya prépare-nous pour le mariage on a parlé de ça bato balanda sur émission prépare-nous pour le mariage pour la première fois to bandé ko c'est ko ko méthode développer on m'a casté les autres ko développer moi na kuta na moto na nzela mais a dialoga na parents na été a solo la même pas ndenge ni notion libala les apports libala les la notion les la ndenge ni moi ça ko va na ndo libala et ça loko ba apprendre yo ndongo zokolo na katanda kuna bino bazo la solo lobi yo mona bana mingi aja moke bazo so sokola sani to loba ngona émission boso to kota sous ko zo asimate toujours évoluer ça dit que et ça bilo mo bazo ko préparer pour na lobby na yo donc ils sont na bino ke na ndako libana ndako beza makambo belé okokuta na ta kitoko esengo tango bolingo za kitoko okuta na pe na tango oyo bolingo ko mapengai comment bololo et comme na bololo moko boyi mais na kati ya bololo na ozo obligé supporter ou pas obligé donc ça dit que na kati libala il faut za na notice ndenge za soko sombe loko na magasin au téléphone au nzungu za na ba notice za na kati comme quoi que neni ko apprendre ko préparer et loko bazo la question ningo ko monter loko ça dit que tout ça on en a besoin dans un mariage. Et là, on a vu que infidèle, c'est-à-dire que infidélité, papa va le bus, papa le bus, kenda libana mingi à foutre à maman, au moins la maman ou qui musala, donc il décambe à la mort. Ouais, faut la race. Tout fond la race. Tout fond la poké. Maintenant, on t'a fait la poké, mais bah tu vas baby sanga. T'es pas obligé de faire la poké parce que mission est au sala. Et ça mission déjà au bah tu vas au landango. Ba marié bazolandango ba futur fiancé bazokena nzela libala bazolandango donc faut que le baratabou ezala raté. Je crois que mentalité na biso ne to kompe na bamboko faut to changer pe mentalité mutu foi bakine to abo balobi mundela pona mwana e makamude mwana mukezo la que loko eza malamu eloko meloko biso to zanga kina bo mwana biso to bandoko benga ngoli boso tabu soki ngo bana mwana ke mama nengo za boso ko njoto te le biso ko na ndako libala mo bana oyoko solo maman zo ko ba moi anite ndoka nde ozana droit ko epsa mwana. OK ba papa ba lobi boye maman Rosa ba papa ba lobi ke ba mama mingi ba papa ba bengi ba pesa ba mama ni to malibanda te mona moi ça bimi tongo ke musala ndela kumbuka na pesa ke musala tango ozonga tant papa sa ka boye kusimanga te na uto tanda bambetu na lembi na ebite soko kolo banini wana ya ba rapport ba papa ba pesi
que ba maman de batinda ba qu'il banda parce que ba maman ba mingi ciseaux ngala ko kende banda bandolo avant na bandolo ba ciseaux zo ko tsanga na zo ngana so quelque part lelo oyo nga vana bando sambela na moto na vivre vraiment en tout cas j'ai na âge moko na fait quand même le parcours mo boy na quoi na katia parcours na nga na prendre et na le bango toujours même na niveau église de toi lelo na comment pour faire ba maman na to pesa quelque chose. Le problème c'est quoi? Et mon Bible oh ça la maramu tout na katia o bat batanga ati so tangi na 1 Corinthiens 7 bazo parler no so libala na kati et ça le ko la notice ya libala baba ndiye bandeli tina suka bazo expliquer parce que non mobali tombo tsanga na mosi nzoto mobali za su ya mobali te comme ya mosi na ya mosi za su ya ngate comme ya mobali nanga je vois mal mobali nanga na uti musala ana posa na po mobali tonga vande za makama utra na mutu azo imaginer déjà que non lelo na ozana mama Rosa femme na ngai abandi ko pando kanisa ndenga ozana nga azo na intention na mutu na ye abi ki tonga na ko mama o satisfaire nga bo yo ye o tu peux musala yo mto no pona musala femme de chambre ça papa mto abi so sala monter pour les bisoter donc yo se faut ça part des choses mobali alembaneti mobali soit na posa no akomi na posa na yo biso basi des fois on est fatigué pour nous s'occuper na bana on s'occuper na ndaku olamba on refuse pas mais tu on a mutuno que eza le loko balobi na kati ya bible ke okoye ko priver ko na yo te posa ya yo souté c'est à dire que obligatoirement tu dois céder les passages code de la route faut céder les passages pour y a ça la besoin na yo ba stop te ko stopper te céder passage est-ce que je to stopper ce que pour na mtazo ba maman ce que bazo stopper voilà ce que papa va maman va stopper tu on mtazo se rendre te que lobi so ko moni kamwe na ndangu des autres attends que mtazo créer problème wana bible même je sais que la femme sage qui bâtit sa maison ba bi mobilité so papa que les hommes sages ba bâti ba mi bali ndimba ba sage je crois ba petits ngeza à moi ba ça ce sont des basi pour biso mto vendre ça ndakwa libala yo mto ko pese mobali na ngana ibi mobali na nga na ibi ke na minute peut-être na cause un peu fatigué mo ke me fona sepelisa na ko sepelisa ndeni na ibi ke papa au monde à moi fatigué mais je te fais plaisir na nga bla mso to ke na la mso na la force to ko betaper 1h45 minutes mais les lots na biso na fatigué chérie est-ce qu'on peut arriver même à 20 minutes 20 minutes ya biki na ibi ba partir na obanda po na satisfaire comme à niveau o ya sepelaka on est dans côté la carte tu na non te côté la carte ba tu ba sengi nga mama ba sengi to lo bate ba sengi to lo ba yango na ba kite muta mieux placer ko lo ba eza mama Rose 20 minutes na nga o moni ba robonde ba za ebele robot za muta zo tambola mamo gigi tant comme ça comme le quoi keko non préparer mobile na yo ndenge po mobile ko préparer moi snayi et ça la essence le la diesel les aliments tout ça sont le mot démarrer mo faut tchana tcha et puis l'amba monter et c'est le mouvement après démarrer tcha vous diesel et ça quoi biso basi essence et ça mobile ça quand vous démarrer ma moti à telemi amen amen ce qu'on appelle ça même pour batouabi que dans un moto dans sambela alléluia c'est-à-dire que si on est sur côté ndengwana ils ont fait ça conseil na ba oh les lots ba chrétien ba mo profiter na mo collagène était à oxygène ya mbeto les gens dans sens té c'est-à-dire que tant mo balaza essence azala posa mo immédiatement il y a ça déjà une position à téléma yo mo ce qu'il faut préparer pour ne tirer la bina fatigué c'est-à-dire que na mutu na préparer té papa ibi kininga za bono rose peut faire côté na rythme abando préparer nga moi caresse abandi ko simba nzoto abandi ko kenda ba ça la place mususu ba simba moi c'était sur simbi à se retrouver mais ça la mibale belé aibi repère moi ça va vendre monter ba ça la 15 ans les lois na zo to suivre même na ba couple na ninga ba église par ça ba benga biso o mna ke maman na sali fete na mbana na compate ninga bimi de banda so que la profondeur tourner maman yeb ça mobile bozandeni o maman na zo comprendre tata na ina tanja ngo bimi yo zo tanda ngo sa charme aoya ndeni pour faut pesa moninga vie bon il y a des essence ngala sa diesel quand on va nous préparer et le bando kota la mutu position na mo position pe no anga pepe fo na sepela pour biso mi bale photo sepelisa to sepelisa tant mon bal salaire à 10 minutes na moment il que moi ça va fatigué il y a mutu ne peut travailler pendant 10 minutes pour ça la poste abi misabilo ko na e bono ke na kati mama Rosa oye ki apona mokende mobile il faut boire il faut jouer à boire ka mai na ye et mai na ye wana
soka sa boaki na lembi na ye alali pongi mususu kuta tout na rappelle même pas moi c'est maman ndenge na boaki bo yo oyo keloko en tout cas je vous dis bo limbisa ngai surtout mingi na biso bandeko na biso ba congolais eloko wana bato bamona ngo mo samba so bazo soit kama babenga ngo tabo o kaka momi ona moni osala trop na sala trop te na sala trop te plaisir yo zo zonga pena na besoin plaisir mo bo infidélité kota parce que bolingo moko zaka na kati e bato bele ba perdre ngo et ça la mo so ba kota na mobali moment oyo mema niveau yo mema ka ye azo se retrouver le sauté so obine chéri obi ke modèle ozo sala boso na gauche wana na mono kimi mikolo comme na droite so aboni ko pecho mo ba jo mususoni njoka nda moni ne jo mususute et ça parce que yo changer rythme on l'ose en écoute à moi si yo écoute ça te ozo mona ka position so que na droite il est comme na côté à droite ozo na gauche te so ko yebisa na kati libala ndenge on kozala ndenge et ça manque de dialogue. Je crois que n'a pas de réponse. On peut si bango. Na bango ba tuwa ba papa na babi ebi bango ba benga. Donc papa no ngana ngolo bakaka banda ko pona pe si réponse parce que mtoto ni neni ba maman to commencer à fidélité banda réponse ngeza que papa banda ko revoir est-ce que maman o tika ka na niveau banda ko satisfaire liboso to oso longole déjà makanisi wana zongana no banda ne bandela filmer est-ce que c'est carré à moi soit à vos répondre habito à diesel donc c'est dit que va démarrer biso mbala monter oh lo yimba la moka musala mama ndeni auti au standard chambre de jambe tout à côté na mutu la musa sokoli ne paiement été tous les canaux pour mana na besoin na yo okoma moko yo sai kana 2 secondes no na ko za na besoin bimsa mai na yo c'est dit que le reste ça te regarde même pas et ce que bois qui n'engona autour na tamu ninga teke maman ndeni est-ce que yo sepeli plaisir eza yo moko moi je trouve que photo le mona égoïsme tout tala ndenge to bandaki ya na apesi réponse et na zonge po ba maman pe susu réponse ba maman ezani na kena pa ba papa pour mutu nezaki ya bango ba maman ezaki maman na ngai to vraiment to solo apena bien banda tongo olamuki oke musala otani mbeto ngana salango na yebi keza facilité tombola ba mbeto susu to botela minene okoma bomo na mbeto ngza kilo suka combien na mutuki na nyoso to na aérobimi ba ngozo kimo yozo ba na école kolonga na école komi na ndako to ko na lewa olia tambo sisi moninga komi na posa na yo là me sous 2 semaines bo simba na nzoto te un mois na parlo même moi na moi so mo na maman 5 mois na bine maman yo c'est que ou bien bino mi balé moko na zo mona hier je vois mal un couple dans un couple 5 mois c'est trop 2 mois c'est beaucoup 2 semaines même c'est beaucoup 1 semaine même c'est trop 3 jours si je ne suis pas malade c'est beaucoup je vous dis la vérité pour azam mobile na ngai tolala de na mbetu ndeni omoni likamozo lika a eza likambo ya omoni ba robe de nuit etambola so mingite et comme ka jogging etambola trop so que la maison de sport otuni bango vente à jogging a po basi mi bale ba mo la ta jogging ateta faut faire la part des choses moi si par neza robe de nuit nuisette et le coco attirer mobile na yo charme ezali susute tant yo komi na kacha chambre oye outi musala o fatigué maman la ngalo na osengo kotela sa de besukola mai sukola mai ngama o sukoli penda bien oye mobala yebaka yo ndenge wana suko eloko ni yo komi na kati ndako libala o changer maternité pour boti bana maman bana ndura bana 6 bungo oyoka basi mususu moi mobile nanga vraiment kei atiki nga to ça 18 ans est-ce que ba 18 ans bon au moins comme bazu ka mobile to comme pour na une année même ba la bosse 18 ans ki est-ce que ça vraiment normal maman dire ndé na ba ka ke dire ali bala ngo bateke ndo libala neza solide et ko ça peut dire pour l'apparence à batu batu amona soka ke soto kabone batu bakoloba pour le lo batu mo vivre na koloba ya batu mais les balles ils ont causé la carte ils ont sous mot divin on dit il était pas bon que l'homme soit seul. Ce qui nous a pas que mobile moi sur la quoi que moi ça na makamna a la capacité ya ko gérer nyonso a la capacité de gérer sexualité a la capacité de gérer ndaku na ye a la capacité de gérer mobile na ye a la capacité donc nyonso c'est pour ça tu as vu comme on le dit toujours on a une force solide on mon nzambe albaki non donc moi ça na makambu nyonso tout ce que moi c'est ça bungi si makambu wana akoma mona ngo comme normal ezali mama ezali normalité yom to sana kata ndako libala mobali na sana besoin na okaka na lembi papa moko na tindi pona ngala profo kata msala vanda le comme ça moko normal
pour appeler ma formation commune en haut. Dans la mboka monte ba ba keno ko sa formation. Ko sa no formation no moko ya musa moko no ma cause rappel fatigué. Tu poses à libal. Et ça par contre au kenet. Ce qu'on dans zone sima. Ce yo satisfaire, est-ce qu'on ina mta faire satisfaire. Ba bimé belé na barabes na tali barabes na château rouge. Bon limbe ça pour toi na Paris. Le ko les amo kilimo bimba. Surtout que na berger couleur ya ba ngo ya braba. Est-ce que ba so ba tira ba vitrine ba za na bango. Surtout que na ba États-Unis za ba ndo za ba bandumba ba telemaka. Alors, mobile wana poisonné tellement bon na mukeza bon walo la pesa yo o mi bongisa ba no futa ba tumususu. Erreur grave. Okuta na moso bi ko sala ndako. O ayibi yo mayele no o sakino ngone bande ton zo ka mobile wana akangolo yo. Yo mo zo mo ba so mobile na ko kisuteka ina ne akima ke po azui mayele o yo zaka na ngone bande. Akina mo bande ko travailler mayele wana akangelo mobile. Mais yo po ko sa nango. Basi bazarate le ko avana mobile. Toboti 5 ans, 10 ans, 15 ans, et comme on a encore routine, et comme il y a Makambozo le Bana, on a soutenu la monotonie. Et là, on a choisi la monotonie. Rythme, on a choisi la monotonie. 4 miranda, on a bimi, on a coaché, on a caché, on a mokoana. Na epika kamete, on a choisi la coin boy. Mais tu peux créer, on peut créer ma sortie. Ngai na créaka. Mon ban n'a pas eu ta voyage ailleurs, n'a pas sauveté, li à l'ibosor, on a les ananda, on a sauté. Na bemake quelque part. Pour nini, na nito bandela et l'homme moko sika. Il faut créer dans un couple, il faut créer. Et beaucoup de femmes ne créent pas, et beaucoup de hommes qui ne créent pas. Bah tu vois comment on a hôtel comme anda comme soum. Oh, et hôtel mutatongo ça quand ndeko mutuloko la ngana yote. Pour bâtir on est mis à part. Et ça pose à rotation, bah tu vas compter chaque jour. Mais au cause on bani boké noté boké les a péché. Et ça les soum, dans la Bible, on peut se habiter que non que noté c'est un péché. Non. Kende na mobali bi marondo na environnement mususu boke boso bomona bolingo moko bo ko renouveler ko koma kitoko mais bino mi bale banda bo banda ki mukolo boko taka na ndako wana ti lelo tu n'as jamais connu ailleurs au même moment sur place moto qui n'ont l'accès mobali non plus pareil ya ngo mobali mususu ko ti na ndako mo mo mbeto wana ka po mo so atendre au drap kitoko yo manquer ko tanda drap ya ngo mobali ka ko tel ko la mbeto ka po ba bo tanda drap ako technique lelo ba jeune fille l'autre fongo la bino ba se belé ba bi le po na ko zami baleza kaka bongisa ndako so bongisi ndako na yo mobali so akoti kaka ayibi ke na ndako na nga ba sisa ko le basani etele matema ko kande wana cuisine et vandi 3 jours 4 et vandi wana muto simba wana comme ici bana ba bana nde basala ye ko te a fatigué o simba so te bana basala bana pe ba basala te technique ezani ayi na ndako abandi ko bongisa chambre ne so ko tika hotel mbo oyi ba chambre mususu ko koti ko po samba na mo ye mobali ando kulinda nga ko longola pantalon po sa ko sala ko pour ça aussi l'amour ça va tinda ye yemba l'amour pour atteindre niveau bon c'est limbetu ou attirer mais est-ce que nanda kuna maman na ngai yo mto la nango est-ce que tu le papa tira ki comme na bloco na mikemke on tira ki na moti ya omoni mibali bazo bima infidélité zo comme pure yo ozo bakutu maman beto ki musika balobi ata service apa moi si pour a servir mon bali ne bloco ko lia mobile ya utu ah biloko na micro-ondes lamba se monde na yo non eza déjà na micro-ondes chauffeur ka yo moko lia na eza rôle la mobile eza rôle la papa eza rôle na biso ba maman pour ndenge eza na mobile il faut jouer place na ye babe aza chef obi ye Sarah zo benga Abraham chef azo benga monseigneur pourquoi on benga obi kombo monseigneur kombo munene a benga monseigneur parce que muto mutasani ngala zala netinga kiangata mutasani ngala za bolimbisa nzambe na likolo mutakelinga il m'a fait mais deuxième personnalité où la salinga mama rose le combo peut comme appelle la valeur ko boss na te qu'il y a quelqu'un qui est venu t'épouser a foutre le bon point baba mi baba bala biso yo si mi bala bala point là on a clair baba la biso ko na ba plan
shorty got gifts, 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 gifts. Damn girl. Did it up like She work girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she fine as hell, she bout dope, she doing a thing out on the floor. Her money, she make it look at the way she shake it, make you want to touch it, make you want to taste it. How you lustin' for, going crazy, facing out, don't stop, get it, the way she shake it, make you wanna hit it. Think she double jointed from the way she split it, got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She was just try to lose the solution. She gon' do the right thing and touch the right spots. Je te vois et subitement tu disparais. L'amour que tu avais pour moi est mort à jamais. J'en ai douté parfois, mais maintenant je le sais. Hey, hey, hey. Je t'aime, je t'aime. Wow. I love you. Hey, hey, hey. Je t'aime, je t'aime. Tout ça en l'air. C'est bien en bas, baby. On a continué. Maman, on a été. N'a pas besoin de continuer. Mon balabala pour aller préserver l'eau qu'on a hier à la batute. Pour son par sur un gars qui déjà à madame qui a mouillé monsieur Kingani. Mais lorsque comme ça te bosse la souris basi ba pester en mbongo au comment négliger. Valeur on ba personne tout ça ko personne basi be ba lukalibala. Si tu viens dans les églises, il y a des femmes qui pleurent à cause d'un mariage. Azole la nzambe pesa libala mais siko bazo pesa na bango wango. Ba o ba na kati. Bao bazana kati mabala bazona ngaba bima libanda, bao bazana libanda bazona ngaba kota. Ma sœur, je te dis une chose. Bando bongsa, tout ça bateau, tout ça derrière rebelle. Ce que sengi penda réparer là le moment qu'on est en train de parler, oh toujours passer mission oh ma sœur bando bongsa mon ande tata olingo mingi. Nous sommes tout parfait à la kati anda ko balate. Tout ça derrière nous tous là, tous en belo amikini ko forcer nango. Mais ce mon bala talisio, chérie, bongse loko. Bazo se plan nango te yokai. Bongisa pour bolingo mino améliorer et bolingo c'est le ko ezali kamboza na kati bobi bolingo c'est comme ani comme ene omona mibali couple mibali ba kati ndaku ba comment lokola mibali na kati ndaku ou bien basi na kati ene c'est kota bango bazo vivre pour la bateau apparence à bateau les gens vont dire mais laisse-moi te dire si tu vis pour les gens je suis désolé
so ko viva pour na batuna désolé pour na yo pour libala wana nzambe mutapesi yo bokutana mobali wana alors babi hein ce que bape son air yeba ko respecter ko babi tu perdras par ta propre faute balobi o perdre ko na faute na yo moko ba or o bape so ko na baboko mobali aza en tout cas le na okumisa ba papa moke na yebisa ba le bata ba mama église mama rose ah yo na ndo ngi ko okumisa ba papa te pourquoi na okumisa pour na bi ndenge na zuli bana nga c'est pas facile c'est pour ça que je donne le conseil il y a on a des conseils comme ça mobali no peut se valeur o esengeli ya mobali linga yé na bolingo a solo bo solo la dialogue il est kebele si tu il y a ça ne va pas faut parler ce comme on dit ba mir wana bo créer wana ya on te ça que papa zo mo que ana mir wana que ko na pas sur ko solo la sera commis ba tandi les mesa atali ba sani obi oui bo nous misanga moi ça ndumba asa que loko ko marqué pour le bozonga attention la boulonne au beto loko moko so ok na parler no so boulé le biton yo côté la même endroit té le quoi ça nduma tika place monter alors biso ba sandako to ba pe ko makemba so ngam bana na biso mino ja ko na banda lo ba mission banda le yote na lo barango azwanga no so to mo zo ngam banda ngate amen e bani ndenge no zo ngam banda ina ne tinga 15 to kota alors yo no ka pona 2 jours na au travail conscience na ngai mais bazali à mon avis tu fais na 18 ans mais bazu comme tu na ina ne ba tiki mu 18 ans moi je te conseille même pas sur ce moment na mobali nao là msu pour la négligence mo lo mwa mukie on a kona ko bongisa on a katanda ko na 5e msu na bosa ki papa na pyjama na nga na tanda ki on sike sengela ité je peux réparer là c'est une question réponse mobile en tout cas nakanisi merci maman Rosa na peso merci mais nakanisi makambo lobi bato ayoki bato bayaki na posa po bato benganga ba epsanga mameli ntala boto na poso loba parce que monsieur yo salaka est concerné mabala mais pourquoi ozo ba makamu mususu ozo sanini ozo bomba ngana oloba boye na kolobela mingi ba femme queureuse yana basi makelele basi o balingi ko swana mobali abimi mobali aki musala sur le téléphone à bengi mobali et ça te pour na retourner ça va ça se passe comment les boulons de moi mbonde to zalaka moi mais sur le mobile na téléphone oza wapi oza ka erni eh maman yo kana tonzu ya oza wapi oza ka erni autorité za bongote moi c'est faut l'attendre moi c'est faut en tendresse yo maman Rosa lobby que ndumba soko azune mobali aosa ka lo mwesa nini e marqué mobali na yo po mobali amona ke loko yo sanini ozangango o babula nani mystère c'est là bako babula ba pe na valeur hein o babula mona mystère c'est tout ça c'est émission oko bula wa yo ya benga ngando bandiko na ngaba siboli bisanga ezate ke onga na te na zolo ba makambo mystère c'est toi lobaka o bula wa yo ngando mais makambo basalaka yango saka netinda mibali bakima moi ça va attendre moi ça za mutu alobaka ozoloba mobali azoyoka ke moi sinanga azoloba nini basi mosusu mama Rosa kobenga ka mobali ozapi ozanga nini auti namba ke sumba semule sila ki hein nana bapa na ndako le ko sumba pe masanga fait qu'il pesate est-ce que mibali balinga bongo balo et pas la biso hein baluba ke mobali aza handicapé azaka ka mobali on lui donne du respect parce que aza mobali bokolo ba opani ba lo ba mibali mais c'est normal bino mama Rosa ke to kumisa mibali nana ngwalinga mobali tena mokili amoko za mamelo ke o ke nana yo ki sango na yo ki yende baba ko ke na oza la bonne sœur nana ngwalinga mobali tena mokili ba église to ndaka nini na basi ko lelati basi ba lela libala mais libala ngoto ngo senga bible bina biso senga ba ko pesa yo mais maman tango yo sengi libala non église ozi ngo déjà mais batela ngo tu peux avoir quelque chose c'est bien mais il faut les conserver aussi ozi na yo loko c'est bien bon mais il faut conserver mais faut conserver ngote tant ba ketalo na Boulogne après comme yo to va na 20 ans o comme ko pesa mutu ba surnom comme ko pesa ba combo ba en tout cas bande ko bolimbisa menga vraiment na kamo na baso bala boko abotola nga mobali ti moi c'est ba ko botola mobali te mais est-ce que moi je peux dire sur ba ko botola mobali ba ko botola mobali te parce que technique na yo mayele o nzamba pesa kyongo o perdre ngo ka pona berere yango libala no longwele ki mais eloko siko na loba toujours que libala pour récupérer ngo pour libala ne comme kitoko et vendre la valeur ça ma bolongo moi soit bon de la pour la couple na ye bo ta ngo ça différent na moi soit sambela rati
Moi, soit je dis, bah, on a genou, bon, moi, on a différent, na moi, soit semblé raté. Les camozo, les cas, ah, autour de la que non. Moi, si, bah, c'est celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Bonheur, c'est un exemple sur le site. Si, c'est ça. C'est qui cherche? C'est un homme qui cherche. Mon bala, t'as mon anja, je commence au bala. Alors, tant que tu as un quoi bonheur à finir. Mais il trouve qui? Un impoli. Il y a un la mobile. Oh, il y a manqué par respect. En plus, na bande quoi, bah si. Tout ça, la émission, oh yo. Non pour nous vexer bateau. Tout ça bien sûr pour nous rebondir ça. Bah si mon soeur a reçu sur na mobile qui bien on a fenêtre pas à boaki. Biloko à boaki. Mobile ali ngadi maboba voiture, un jour voiture ba pina voiture. Tout bimbeli, otoboli, okobimate, ozu ba pina voiture surtout otoboli. Otoboli on a mbeli. Mais quand on yo bimisi no zo kabaye. Na ça ba leki na mingi na ba grande sœur mingi auto solaka. Tant yo ozozo mwasi et ozozo mobile na yo o kanga biloko na ye o bimisi. Je vais te dire une chose, tu le fais un bon débarras au bateau au CD au PC pas moto za na plateau. Au temps accueilli au bando regretter pourquoi mobile na ngai na bengana que laisse-moi te dire une chose, si tu as l'habitude de faire sans continuer ko sala ngo na zo peso conseil tika ko sala bandalilo Bible bi ba te belé ba perdre ko na ba faute na bango ba tort na bango moko po ba peso lo ko valeur tellement vous en beaucoup na bino habitué et le moi mobile moi ça comme mobile comme moi si ozo senti que na ndako décadence qui chef terrain mobile ça na ngo souté qui bu moi si mte comme pas mobile moi ça commandant ndako mobimba ndenge mopekaka mobali so akomi ne mwasi oh moi ça ko t'arrêter mobali na lobali eh ngo ba ngeloni et so ni sima nzano kende ma sœur bon ça mon na au perdre pardon au perdre comme on a sur le lot au regretter et papa pareil nga nazo kene fixe versa pourquoi non kene fixe parce que dans les couples les deux personnes qui s'unissent oh ba sangani mibale ça dit que berrer ya mobile ça oh zo ça que nanda kuno bebisa berrer à moi ça zo ça que mobile a beba nazo kene problème mibale bo se la sauver. En tout cas, Maman Rose, en tout cas, merci beaucoup pour le qui est temps, tout ça, monsieur, tout ça, minute, tout ça, là. Oui. Tant que papa, n'a pas maman, bah, hôtel local, ce c'est les réclamations que vous avez, n'a pas ni sur vous avez, les sous pour continuer, bah, sous matière, tout ça, là. Côté à papa que papa bossa la plupart des choses na bino entre temps tolo ba côté ba maman po bossa mingi na lobaka ke liba les ara mwasi moi tu simba kana ndako to kende gauche to zonga droite moi tu simba kana libala pour mobile les hommes s'en foutent er moko boye ako s'en foutait mais moi c'était oyi ba kolambela papa yeba solambi moi muso alamba ka semoul alongola kana moto abwaki ka bona na nini na sani apesi ne mwana mais non o koko bongisa so zambi se muto bongisa ka Maman Rose ka nda lobi o ezaka ba conseil o bino boyoka apa Maman Rose bato ba sepa na émission bo benga ka de bomisa ko benganga so bozana posa zonga nde bo bengisa mise c'est la zonga la rabino a rozonga lisusu baluba bana na chitonga obi baluba ko baluba baby joli moi di ba gros bisous muluba solo ba longue jambe joli moi baluba zana elo mo benga chitonga elo mo buya bul mo ba o ba tshaka fufu na ka tu baloli parce que elobi ni balinga biloko kitoko ndenge kangala ozonga kama maluba ka Maman Rose lobi que moi ça ndumba nga ko marquer soko yo na ko lamba biloko ya ndako olinko lamba te olinko bungisa te ngana lembi nanga kendo lia yo moko kendo tsedo siko soki papa ki otali banda c'est vrai to kondanaka nazo kotela ka mibalité nazo le bela pe papa pe moko ata ba pe sibino moso pe botonda ka te bosa ka pe mo effort boye ba pe kotonda boye ba pe kondima mais mingi tozo la maman po biso basinde to na force. Babi, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Quand tu essaies un peu de faire au maximum, c'est là où ton mari va trouver le bonheur. Mais si ton mari commence à se plaindre tout le temps, c'est là où il va aussi voir ailleurs. Au lieu de laisser quelqu'un d'aller voir ailleurs, vaut mieux faire un effort pour conserver son mariage. Oui, une femme sage bâtit sa maison, une femme insensée la renverse par ses propres mains. Qu'on renverse en Wani. Est-ce que nous avons besoin de faire mais ndako ngoko tonga yo makambo to ba Maman Rose boyete mais lien to na problème moko oyebi pa question oyo to solo lelo eza ba to pe belé ba benga pe ba tuna biso abi Maman Rose dis-moi un peu mobile o alembati alemba mu te que ce que tu peux me dire il pas comme obsédé a tout ni ngai question tu connais kawa na po infinité mususu azo tonda te mais alinga ki no baksa pe libanda mais moi je trouve que non ça devient anormal. On est comme normal et comme il y a spiritualité na zongi wana. Pour comment c'est fait parce que attends des grands énergiques
oh ese ka pe mo pe fo souffler mais yé ba moi ça bi maman na lembi maman na pesa lelo mabe na pesa lobi mabe na donc yé chaque jour et puis chaque jour wana eza ba montrer non so akeno mbala moko cité yé faut 3 4 fois 5 fois maman Rose na musala mboko to salaka pesa ka réponse na lobi no bini che maboko poser maboko bengana molimo na za posa wana za molimo impudicité comment mon père a la taille reporter attends que tu as une énergie on y a pas na éviter sur ça Goliath na éviter on a ça la hâte on a même pour comment c'est que au copé matoko lembaté ya au moins ce qu'on infidélité ça makamebele mususu na ndako azotonda te azoke ko lukalibanda poizo angwe belé mais ce qui maman nga satisfaire peut quand même parler tout ça peut parler des choses oui c'est ça toujours que nikota ba maman to ke pe kota ba papa pe ba papa et moi ba exagérer pe wale mbarate chaque lelo joie lobi kuna joie jour wana kuna joie mais ngana yebisa moi si obi ko ko pese pe kayo de bout mukolo nga zwana yo pesa na forme wa mukola répondre au ça musala tina singi pinda une semaine de repos dans un travail na vendre les pe poussin ce qui na kangi muto ko bima tem to kabula tem to ko ta tem to za lo monter na lembi so énergie wana. Après le cas sur le banda lobby pour 2-3 jours en tout tranquille le bébé s'appelle maladie pour ça maladie la maladie sexuelle ou azaka lemba ta ça na maladie zo singa traitement ba pese kisi pour et doser moi muki pour to ça batu nzo to ça na tawo ça ça na moi énergie zo bima pe et zo singa pe zonga ilo ngana lo bayango wana mais côté ndako o to bandela kaka biso ba maman to simba ndako voilà biso maman mututo eba ndeni ko eba papa ebi n'était pas batira basani ebi na nité quand même yoto muto ayi uti musala ozo fufu ozuka sopi na njongo bongo musupa sopi te papa mo ke no sala qu'est-ce que ça c'est mon je trouve que non c'est pas bon parce que aza chef bible ça que Marie aimait votre femme les femmes soient soumises soumission va tout souvent quand ça soumission zanini quand on ça y est la to ça y est tes soumissions ça fait partie de tout. Donc yo zano soumis ça veut dire que ozo pesta mutu biloko na bo respect ni nyonso ya ko bongisa makamu na ye biloko ne surtout ça on a place yeba ko automatiquement bolingo ya na automatique ta façon d'être na yo langage oyo tala so ok okuti sou moi si mususu zo répondre mobile no moi na maman olobi ke nzambe oyo na ndako bazaka mibale basala sport esika mokoto eza mutu tu attends d'abord oyo na so hein boniko abimisi maman ozali boso mobali to ozali boso ya makango kutu pe lemso makango to se plus pobike ozo no somba epo akoma ya yo mais ozali boso mobali na yo oya pesa yo valeur oya honora yo na miso bato mais tala no ozo répondre lemso répondre ça pe na kamali ba ekini ba uti ngibanda bazo kota na ndako boniko lo tala mu tena loko bando ta mbano banda na suka mutu okititi na makolo massage yo pesa kisha sanga ngana linga yo mama babili baleza na ngoka ngolo so na tele ba beauté za na ba église obi pourquoi na kele église pour c'est le dernier refuge à biso bato mokili na ta kuna so ki na mokili na zuite na ke na na église mais bazulu kalibala mais yo mutu za na ngo mama na nga avec beaucoup d'amour chez ce soir Olanda biso et miso so basala ngo za na tina émission eza pona kozwa biso ba ono so éviter to apprendre nga pe na apprendre na mission oyo so na continue tali préparons pour le mariage na za la kati maintenant na posa na zo bilongo susu nga pe na za na mikolo ta bat lokwa ba mama Rose ndoyi no moi sa papa emba na za na ba mikolo mère des nations la maman de la nation congolaise nga na ebisa kitala alors kini na to fait ta part ko ki paye asali boete tout un exemple y'a moi sur la nga na ko kokate wana za mutema teze kama mutema te boy bibeni passa se fouta ke son a telle femme wana lelo elle a été la femme le plus honorée donc il n'a qu'à donc na lelo mobali na sali plaisir pour la patience wana est-ce que yo ko perdre ka ko bazu mobali 6 mois otika ka mobali na kinende on a pour 20 ans moi na moka yeka pour à laver cerveau na ye musu pesa spiritualité ça lelo moi sali mobali na yo okeka ndi na mama non et ko bika ka singa ba botenga mbali na ngala kisi bazunga mobali na kisi babungisi nga bituma est-ce que ça peut maka ke ba te kisi pete pour biso ko musu abenga biso pe ba kisi ya pour na okuta na kianga ta bato ba na pe kisi ba di Rose abeti biloko moto pozo jo wana mais na webso lo moko technologie technologie na mobali tant on a tali kianga ta na baki ba besoin les amis
nayebaki place nini oyo kianga te ezomanke loni azangaki eloko moko ezozanga nga na yeli yango un de plus dans un mariage j'ai vu comment on a commencé à partir avec cet homme et aujourd'hui je suis la femme le plus heureuse selon Kiangata et selon Mama Rosa c'est l'homme le plus na katika wana papa Kiangata tango te moka abika ya solo ayebi na ye obiso batusu bayebi totambolaka biso mibale makambo so baito sala kabiso mibale to boya okotsa troisième oya koboma troisième tuna ngana diable ko to ya kota ya pona ko détruire yango nazo sengo ndeko moi se mobalo za kati ndako ozolanda biso obi ko bondela za moto moto fosa discussion combien oko bapeka nzambe batela libana na ngai ata mobali nazo ke nga ndo bonda pona mobali na ngai na na bible o 100% Mama Rosa mais tant aux autres qui montent ensemble quand Nzambe batela libana c'est bien beau mais montant na part na responsabilité tant moi si limsanga muke mama conserver na mesa oyebite conserver mobali oyebite mobali ko servir kozalata bien na mobali yango oyebite kogangela mobali kaka yo kofinga basemeki kaka yo makambo mabe mingi kaka yo siko na pokwa muta ndengwana mutaza ba comportement na ndengwana ok so bengi mobali so banga na kozonga ndakwa ayeba so na zumi ndakwa na makelele ake quelque part avandi azozela zo ngata ba 1 heure 2 heures ba 3 heures akute de zo ronfler tango tala ka boye tango yo la mbotele boye ayaki makota ki 3 heures parce que solo la ki déjà est-ce que ko ebisa ngai muta ndenge wana so ki asambeli tango na zo sa ba pas responsabilité na été ko lambate ko servir mbal te makama mabe donc so ki atasambeli kaka ki o nzambe batali bala nzambe bataka libala mo moi je trouve que dans un mariage d'abord de base libala na fondé la nuit et banende ni tango yo zwa ka est-ce que biloko no sotona yo kuti na kati mona kango déjà tele bandeli base pour loko tune bandeli bandara likambo zo mona ke nzelo nazo kendeza nzamo malamu te soki base fondée eza mabe yeba ngo liboso na mino pa bokende yokoya po babi fondation de muto zo sa ke mire telema mais soki na cette fondation eza te mire telema tate mati na soko na ngo kita ko kita ngo mo bilo to mono moi c'est bino ko chéri mobilité abino ko akete abite rencontre na pas beaucoup na kabiso na bino to yebite mais beaucoup makanda ko moko mobali na nga mobali na pole mobali libala lelo eza ko yeba même pas ya kala ba maman bazaki mona na kuna na mona ne bazo boko na maboti za bolamu mona na moni mona nga ko zo mais ya lelo ya to vandara sangisa maka ndaku papa ngala saka na ndaku ya koto kocheka ndenge wana ni la place abimelo yebite makamu fina ya sa yebite tout ça je crois que c'est les bases. Je crois que le fondement est bani mabé. Donc depuis na bango e bana ki côté. Ya ngomone na kati zo les autres na papa misisa ngoto comme ndeni pour ekita. Moi je trouve que so beaucoup na niveau ndenge wana bo banda la base na bino et pourquoi na zo benga nzambe? Pourquoi na bano que no ko bonda nzambe? Pour depuis que nzamba nzamba restauration, celui qui est capable de restaurer un couple. C'est tout mingi dialogue. Oui. Koyeba ko sola mwasi na mobile na kati ndako. Dialogue est très important. Inga na kanisi na ndena ko roba ke dialogue mingi pour moi mibali mususu to basi mususu. Okoza na mobile mo aloba mingi avant da kayepo banda bo solo la eza parce yo fo bande okoza pe na mwasi mususu alobaka mingi te mais il faut mwasi na mobile tout le temps bo sala ke fort bo meka ko solo bo chaka to solo na oui il y a déjà beaucoup de choses baba teza batu mususu mwasi mususu penza banda vanda ki abeta pe solo te mais wana mwasi ndeni wana mobile mususu pe pareil beaucoup tala ki mobile mutabanda osapa bible c'est ce que non donc mobile mutabandi ça dit que il était pas bon baba mwasi te babi mobali ndo ya obanda ça va ki na liloba era loba pour maloba ne kota ça dit que ça maloba mo ça ki ngezeki bien bon maloba ne 44 ans comme nda mobeko yo pe pour bando répondre chérie na sepelia ça dit que tu avais des mots au répondre qui beaucoup papa va penser qu'il y a un problème il y a un problème mais ça va pas monsieur banda bien mais sous comme na décadence bon bando revoir mon gars est plus pour la conseil pour revoir une façon d'être dans la katandako. Et là, mon papa, on se trouve dans le moko, il y a ma casse minité, ils appellent la dureté pour la réparer. Ce qu'on a l'embarraté, na yébite maman ni tout. Au sac à raison, au sac il y a traiteur. Maman ni tout, maman s'il te plaît, aux autres c'est monsieur celui que tu donnes des conseils. Maman na c'est le est-ce que ko sungangate, balamba ondeni. Maman Rose ni boza ba téléphone absolu zali. To retient ma téléphone. J'ai besoin de préparer ça. Maman Rose na ça, bon bana na mona ngame na bolamba onte. Na zo chaque jour on apprend chaque jour. Ngana apprendre chaque jour.
nabi ke mubana kaza mutaba ndundu alingaka moi mbinzo bachango ba matoi ba moni maibo matoi ba benga ko kutuma bala mais kasi mfungo kana ko batime nena bi matoi ba batamisi kutuma bala te mubana ya plus misi te biko na so banwana kasi ba moi mbinzo ba mbinzo ya ba kongot moi yeza muyaka oche biloko na nabi ke yalinga ngo siko na yebi ko lamba ngo te ngana za muluba siko tant on a prendre na oluka mutaba ndundu mu yakwa lambaka a prendre nga on s'apprend chaque jour siko pour na ça ndeni yo soko maki au calé tu n'as pas besoin de conseils et siko que ça pour tika la bunga ko lamba mbika na tuna conseil pas bokelo na nga na bi pesa mali sina kishasa na bi mama nengena la mambika na la mambika onde nini aibisinga sala boy sala wala mambo ki traiter te pona libala kaka mama bala mambika onde ngeni mama sala boy na wangila na yebo lamba mena muluba. Donc comme on dit, on apprend tous les jours. Même il même chambre, même mbeto, ba muso ebo tanambe tuté. Aïe ne pour tanambe tuté. Mais au cours bako apprendre que ne batandra mbeto. Bien sûr. Muso pa ebi netene pe ba. C'est tout bana biso bazanambo to boko la namboko. Mais tanambe to ba yebite. Ba teti. Ko lamba ba yebite, ko bungsinda ba yebite. Mais ba ko mona jeune fille kaka kitoko na nzela mais mususu kutoza banda la moka tongo sukola nzoto sukola nzoto te monoko brosser te mais er moka ka alati papa manto biner nzela ki mais to ko sala émission bana on a besoin ouais to ça besoin bana ya ba jeune to ko sala mo mususu on sera ba parents to suna bana et puis soit to na kati ba o ba se préparer pour na okena ba ki fiancé conseil aux conseiller pour tout le monde. Les apôtres biso surtout nanga muna solo bango mama Eliane tout le monde ba olanda biso ba onus ba olanda biso de loin boyo ka vraiment conseil c'est capital au monde ndete olo baka ndete mon susu mona musako kota la émission a fini aki atali ayoki mais bana no baza mayele koleka biso bana lelo na ba école bazo apprendre bango déjà comment être avec un homme bazo zo na niveau d'école même si to lo bien partir 25 ans mais tu mona 14 ans l'équipe so na muso mayele makamba o bazo sala dégâts, mais tous en pour ma conseil et ce que je voulais dire il y a beaucoup de femmes au bazar là-bas bolim sanga obi que moi ça obali mobala ebi que ezana moi si mais même pas que moi soit la juste ba kutali na mobali mais moi si wana banda ba vanda aibi même pas que moi si na akoma na niveau mobo ana besoin faire à jouer à boaka. Mais mobile pour le plaisir, le quoi ça, plaisir dans nos pieds, il s'arrête là. Ça a cassé beaucoup de mariages. Infidélité côté parce que l'un l'autre, c'est satisfaire. À jouer mobile. Ouais, il y a ce que le quoi ça a besoin, à se soulager. Conscience n'a pas plaisir, à tirer mon à la poste. Moi, c'est pas le vélo. Tant qu'on coûte na autant comme Jean-Pierre le bois qui est bangana bois bangate. Donc un homme. Dans le baratin, mambo c'est trop le bas. Mambo il repère. Comment t'as les émissions ça c'est trop mambo. Mambo il comme mambo le connaît pas. Tant baratin mambo. Bon, mambo ni wana sikoyo tangu ya zui moi si wana tangu yo tikende wana mambo na zani na balabala. Mambo na zo expliquer petit sœur songa na zui yo. Petit so c'est tellement suka mutu. Wa sa tellement so suka mutu. Grand frère, suka mutu za ndengeni. Oh kasi so na zui yo. Ba so même déjà na 7e ciel. 7e ciel et a problème était à memi hôtel. À quel accès 7e ciel moi si dégoûté na ndak po nini. Papa ka maka otuna kaka maman na ngai ko sepe la ki. Donc à cause de ça, ça casse beaucoup de mariages. Et je vais vous dire une chose, et l'autre qui les bas la fondement base. Oh donc surtout ça na moi ça bas, et ça en sexualité, il y a une défense en bas. Ceux qui se souhaitent ça au kufa, les bas les au kufa. Au comme ça que 10 000 fois je t'aime, mon bas les autres je t'aime à mon noko, na c'est et ça l'autre côté, et ça on les bas la tête comme accomplissement pour vendre kaka, doit coûter somba, ni ba duba balubaka. Les bas c'est d'abord la sexualité. Nga fona ko aposa mobali na nga mobali na fona ko aposa na nga soki banda une semaine mobali na chobo été banda ko se poser ba question bola na mbeto libo côté l'équité banda ko se poser ba question c'est qu'il y a un problème. Moi je trouve que c'est le temps de parler la vérité pour vérité ba tenu ko yo kaote tenu to le ba makam na simandako non moi ça na posa mobali na ye ana posa chérie c'est quand même que non chérie tu es belle là aujourd'hui na cette émission avant la bima mobali na mta ngana suka bo moni suko et ça na ça on a volonté na ngamote na fongola bino lo moko na ça on a volonté mbanda nga il aime ça bonde bungisa quoi alingaka suko abi chérie si tu peux le faire ça du premier au 30 j'aime ça alors ce qui aligné on so ngana kuno ça mutu so ti ça tu pona nini pour yom to kito ngo na sele lai na sele mambweni te mambweni so zo lula nga ezo kufa na mutema mais ngana ça besoin que ngata mutolo bana chérie tu es trop belle là tu trouves tu es très jolie quand il dit ça moi ça me fait
Oh là là, ce soir, chérie, attends à suivre. Bon, on l'oublie. Bon, tu es tout solo là, tu vas pour ça. Pourtant, on l'oublie là, qui te voit, même on a catch la monique qui te voit, ils ont prouvé quand même une merci, mon boy. Merci à vous. Attends, bato sambela mbili bela yamba kitoko za elembo meso baralibala. Te, ça va c'est d'autres succès là maman Rose. Hein? Ndenge mbili bela yamba kitoko ezali elembo meso baralibala. Te. Bongo te. Sikoyo, nangina yebisa su mutu moko milebe na lobi eloko wana po atali na bamabala ndenge décadence ezalaki. Mais nga na ngene solo moko so zo trouver bonheur na kati ya ba noter parce que zani ko inviter pe mutu moko o ya pesa solide na kati ya libala o ya vendre sa mabala tant ya coach na libala na yo makambo ebongami benga kai yemei moninga malamu ye na ko ya mutu te atala kitango mawa atala tango bisengo tango mobana zo lelo na komi nanga moi sa boak singa ye tango ye abongisi motema mo so boko malamu eloko na ba conseil lelo c'est pour nous tous biso surtout ça les missions za pour nango. Nagina bato toujours ça la prière prière à 82 jours ça fait partie aussi des couples. Le couple ça t'adresse cette église place aux alibatu bakoko ya tamusu kota kotambolela bino kuna biso to ça la l'église place bozali biso to ça mission na numéro ne pas téléphone mission évangélique pona yebi bato babenga bakobenga yo kopo olimbolela ba onsi malamu mission évangélique pour la restauration du corps de Christ international. Ça dit que biso problème c'est ça ka tozo senga la nzambe ça ba couple beleza okufa to ça au cas on dit to basé minito ba couple belé soki maman Eliane ni to benga na ngene selo moko ezaki etenza me mutatimba ki mutema na benga na likala émission pour la ba délivrance de ça dans l'église lelo. Je vous dis une chose, des couples cassés ba komba musu ba kende ba seli ba inani et carbone penza wa zunda kwa kei. Mais je vous dis une chose, restauration est pour la pour restaurer ba couple zongi ezongi ya vie bolingo ezongi ponza me mutachaka motema bolingo nzambe mutapesa kango ay ba bolingo ezongi couple ezongi si solide ba témoignage à cascade. Ba couple mususu ba boti bana tellement il y avait pas le fondement ezaki cassé alors qu'on parle avec la prière ba couple nezongi ya on a invité bino boya na 161 rue de Paris et ça na 93 000 bobini donc la nationale 3 outi lokola mto outi na conformement na bondi ozoke ne remé koneka na katikati wana toza biso mardi 18h30 à 20h30 ça pour la prière à seulement bibi pour na koyeba quand même makambo libalo on a bino botanga na 1 Corinthiens à partir verset c'est beau temps ngo na fin ba couple ba o bazo ke na ba fiancé verset on appelle bino ça trop capital beau temps ngo tout bazo ba libala et j'ai dit tout ça pour la prière combat spirituel est réel ah on le comment nini combat spirituel mais c'est la loba qui oui alors bien le bien mo ke de bunda ça t'a pensé aller aller à côté déjà c'est pour bimisaye yo faut ya pour au bunda pour récupérer mariage pour mariage bible c'est ce que diable ngani mabalati. Beaucoup de mariages sont cassés, mais ce que Jésus-Christ n'a pas temps à Rokota, au restaurant Libanayo. Et dimanche, nous sommes là 15h, 18h. Donc, d'accord, merci maman. Merci de nous répondre à l'invitation. Merci na bande connaître surtout oyo ba kozwata kota la vidéo oyo ndena bangaza toujours à l'écoute pour na ba remarque so bozani kamba koloba eza positif bobengi bolobi ce qui pesa négatif bobengi bobi po to bongo ça ta musuma comme tolobi to kansi ya malamu mais mutu na mutu tango kotala o mona kaka bandi bo critiquer té o balobi boté eza kaka ki toujours sala kaka neto ngana ba toujours que émission pour le mariage ezaka pona obebisate mais ezaka pona nini ko bongo sa koluka nini ba solution ndenge ba papa ba vandi ba bité to bien mameli ya nitu pona émission pour le mariage et me ka koloba po e daka franchement esungaka ezana bato ba benga kanga émission oyo nazo ba coup de fil et belle surtout ba jeune au moins jeune mo ka benga jeune fille moi dans Londres abi mameli abi maman nanga kufana tikala na 7 ans na boko mika na batante nanga mais makambo ebele nazo kana kati ya papa pour le mariage parce que makambo ebele na tikala ko yoka ngote yongo na lingaka émission o mingi émission o na moi on dit la ça pour na ba jeune ba benganga trop ba se retrouver mingi na émission au moins mikolo ta muso bazara penza na moi hésitation ko benga na yebité ba jeune ba fongola motema facilement ba benga ka entre singi na bino ki bota l'émission so besoin de kambo ko loba téléphone ezali bo bengi na téléphone ngeza na boko mona ngo ya mama Rose apeza na boko benga boko mona aza besoin conseil a benga ba conseil toujours to ça nini to luka solution moko d'ensemble maman Rose kamo loba ina ba kisaka lo moko to za la ba réunion pa maman là on va à partir mois de décembre to banda ko débuter ba réunion ba maman pour il faut solo là au moins ba blog surtout solo longo nyo surtout ouvert matin parce que to bi que temps examuke mais sur 8 ans numéro na biso zana
benga toujours un rendez-vous là vous avez le comment solo il y a particulier qu'on partage au niveau à télé beauté au bengi biso to solo là et je vais te dire une chose ba maman biso de toi bâclé mais on a clé maman moi si ne lâche pas l'affaire na ngene suka que lâcher ba noter ah bon comment ni passe oyebi ma boucle na ndabaka malus ma boucle na ngwa bota mbali na nga donc bota mbali na nga mama Luis neto maman est Nikas Nitu. Nikas Nitu, l'aîné de la famille. Oui, bien le bananga. Le bananga bi maman. Mon bal n'a pas lié le robot. Alngolo lié le robot. Ce qu'on y habite au Benga na sanini na la question. Bah c'est mi qui peut se bailler nandako. Personne va encore bloquer qu'on lia. C'est mi qui n'a pas ça ni aller na yo. Ce qu'on c'est mi qui aller na yo. Aux hommes aussi malam. Ce qu'on peut c'est mi qui le relève comme moi si ma bé. Bande comme ton amoto azwa par na ye. Na rasu pour na lelo. To ceux qui sont là. Na pesi famille à mobile na pe mbote mi ba famille qui angata. Bazam sika ba pichuna ba rolea bango toute la famille je vous salue au nom de Jésus et puis na pesi baninga nyoso tout pour poser belé na ko ba notanga boeti suka novité et ba maman toute à maman assemblée merci na pesi no mbote no mingi tozo banda ba réunion na epse déjà makambo bandi bon mon monsieur Saminza me mtenga ele kaboué alors to sangana photo maman diable tenu biso maman na parler photo longa oh c'est ça ka te boni hein soka on bâti mission hein olobika elengiza mission ko imaginer que non pas ça la loba mais na kati kaka soki wana lelo aye mon biso à mon cœur que malangai en tout cas Ishak yangata que le Seigneur te bénisse ngala lobele amen nakati bandeko oyo botali émission ça pour le mariage na si bo sependeka na otolo ba tout à l'heure na répéter sous ba numéro ezali bo benga soki remarque quand ça les ali bo pese biso remarque ce bo ça comme positif bo lobi so pesa négatif bo lobi po biso pe to lobi ozaki na kati ya mitema to makanisi pe ope to yokaka et pas ba to pona to sali poto sali kapona to bongisa ba mabala na biso ça rani evanda bien parce que moi si ndako libala moi ça toza kitoko atozo ngenga lokola sanza atozo tanga mafuta moi si nyos to a besoin à moins que au peut sa vie na ona ndenga ki mamelo mais ça no mamelo te tu me diras pas le contraire moi ça a besoin kaka ya mobile preuve ani ko mona oza mobile tant mobile kufa o bando lela tant mona mobile ngo ko la ndala ndelo kwa ni lokola kwa o kazaki ya yo ba ko batele te tant ma ke côté monsieur comme yo basalele kisi baboto linga mobile botika makambo basalele kisi boto mobile donc ça bango pe bango mais ba o ba avant na moi sinaye a négliger kai moko ba ko zwa yo ye ndenge kale baloba ka émission na sana kale balobi moi sur mon ozana ye ozo mone kitoko te moko la okendo bi akomi kitoko azala kitoko azanga bon parce que we ba ko batele tena kasi pona lelo to ceux qui sont là vraiment nzambe abatela bino que Dieu vous bénisse God bless you nzamba nous bénisse nous bala bête const kuta na bino ba sima ba ya la semaine prochaine.